lokola bayibi bino eloko moko brusquement parce que c'est hier aleli beaucoup parce que hier azolela mingi beaucoup ezosala mpasi bayina ye na centre na biso alemba awa amoni kezaka na bango te atransféré batie mama ye moko et c'est à partir de là nde makambo nyonso elobi donc c'est ça quoi mindondo azwi tante toyebaki abelaki nde président mondere ezalaki tozokende otala toyebi ke moto abeli mais yaye eza bongo te c'est vraiment vite parti baderoube biso eloko mwa motuya donc eza pasi ça fait très mal tuntoyeba koko alemba tuntoyeba koko alemba koloka bato nde bazolela balobi na biso bazolela te vendredi azalaki na répétition donc vendredi lelo toza mardi vendredi za poso eleki ata kango ezalaki en plein répétition tozalaki nde te loboka banda olela yango avant azala na répétition. Ouais, mais moi je viens de parler avec sa grande sœur l'aînée ye ayebisi ngai te ke mama Solange akoyaki nde nazoyoka elle m'a dit amoni kaka Solange ayebisi aoki eloko moko awa batie na ye na prière selon sa grande sœur wana eza nga te na bandeli eza yana ya mwasi tovuti ofanda na président Longard alobi batie na ye na prière balobi babeti soki masasi ya molili ça c'est sa sœur ça n'engage que sa sœur mais boye toyebaki mindondo abelaki awumeli na maladi moi je suis en face d'elle naza kaka awa nayebi yango te donc nalobi no c'est vite parti ekembango baderobe biso kaka eloko motu ya facilement comme ça mokolo suki omonaki ezalaki kaka oh namonaka ye nyonso c'est ma sœur tozali na lemba donc à chaque moment ye nanga tokokutana eza na coin eza na nzela mais déjà la semaine passée namonaki mais kofanda tosolola na ye mwa mingi ezalaki ntango pauvre monderi akufaki voilà et puis tant encore ebima mokolo wana na buto ava babale ezala nasolaki ne mwa mingi mama yoka takolela bana yo mama yoka bamotiki biso na nani ezola na ngai nasusi ezolela posesivité mama otiki biso na l'école de formation mama mama yazola yango pata moza ya ndenge nyoko kikobenga biso yazola yango pata moza ya ndenge nyoko kikobenga biso yazola bando obenga biso Jojo venez je me sens pas à l'aise Jojo venez je suis malade yazola ta ina na ndoya yazola yango pata moza ya ndenge yazola kokitobenga biso yazola koyeba yazola Jojo yeyo yazola je suis venu en état yazola yazola Oh,
là, tu es ensemble, Yasola. Jojo n'a pas gardé silence. Jojo. Ah, Yasola n'a pas été. Mindoski. Mindoski va kenda kabo. Oka bana ba ole le soka. Le biti ça boy maman la nga pasa boy la. Yasola déception te Yasola. Yasola bela no ndo bando bela to ndo la mama. Yasola no ko kolela te. Yasola no ko kate pas de l'équipe. Moi actualité on est là. La Solange n'est pas là. Zalaki Nani. Solange, pendant que Zalaki modèle. Parce que tant que sur le théâtre ici, le groupe Mozart a terminé sur la seconde à Tchangala. Donc je suis à Papa Bonnet, à Voyageant à Epi, à Société. C'est-à-dire Solange, Mindondo, Kakaba Mamassa, c'est Zalaki parmi Bateau Bandaï Koyako. Tout ça, c'est formation. C'est la répétition. La ciné, les autres la situation dans la bourse de donc pour nous vraiment un modèle pour nous c'est-à-dire n'a besoin de pas comme ça. Au Colobani, il y a une perte au comédie, artiste comédien, une grande artiste, le Gola Solange Mindondo. Ouais, souci, pas si. Peu mawa, surtout Azali parmi la grande artiste comédien Lemba et Bissotoza Bana Lemba. Maïsa perte ma casse pour la biche et perte pour la République démocratique. On a vu au monde entier, parce que les journalistes qui étaient internationaux, ils ont battu sur le déjà, Internet, ils ont annoncé le Batika et le Bayébié. Batou Baza et Batika Mindondo, pardon, Batika Mindondo, Bayébié. Na musala sala eza bato BLP ya groupe oyo bakenda poto bajoana ye message moko na bartiste ndio soto baza libanda mpo ba otala biso. Ouais, message eza kaka message ya douleur ya pasi otoza na yango. Ma bien que liwa ezali nzela ya biso nyonso moni ba liwa ya ba briske boye et soit ka boyeka makasi. Parce que ndenge tozwi information que ba betier masasi ya kindoki. Wana ndenge toyoki na biso toza ko confirmer yango te mais soki eza ndenge wana vraiment moto yango po asali yango ayebake ye pa okende kaka mwana mwasi ya bato aza na famille aza na responsabilité ya makasi surtout na famille biologique na ye vraiment kokende kaka boye donc eza perte makasi tala kaka chaque jour azalaki nango ndenge ni famille kotikala bana oyo batikali baleki oyo batikali baboti yo batikali vraiment eza perte yango tozobisaka bandeko nyonso mpe baza libanda mboka ke toza na to perdre moto monene na monde na biso monde artistique vraiment bazala na biso ensemble na ba niveau nyonso esala biso bien. Ok. Ndenge vraiment baoloba mingi kala mingi te toyuti okufela ye munderi eza nini ezoleka dans la comédie en général. Qu'est-ce qui se passe au juste tout perdre à bateau caraboué du jour au lendemain? Et liwa eza nzela ya biso nyonso bien na lobi. Liwa nzambe moto alingaki bato badayaka. Biso ka po eza ke poto yebani
moni to sala musala o batu ba yebi biso yango moni ba liwa na biso eloba mara mais so ipe to bina tongo to tala pe ba menisio ba kufi lelo baza pe belé ba mécanicien pe ba daye lelo baza belé ba chauffeur pe ba daye lelo baza belé donc ezala ngo liwa kaka ezaka ba artiste comédien te mutu tout a dayara voilà mbote la Solange pas na yo zalaki nani Solange pendant nga zalaki modèle parce que tant que biso bali osala ba théâtre sika groupe mo ezalaka na terminus na sekuna Changala groupe show ya Papa Bonheur voyageant na epi aza société c'est-à-dire Solange Mindondo na Kabamba Masasi bazalaki parmi bato babandaki koya kopesa biso formation biso na barépétition na ciné eza kotala situation na boso donc mpona nga vraiment aza modèle mpona nga aza c'est-à-dire na zwa ebele epa na ye konta mosala okoloba nini mpona perte oyo ekomeli baartiste comédien kobungisa une grande artiste lokola Solange Mindondo ouais souci pasi mpe mawa surtout azali parmi bagrande artiste comédien ya lemba biso toza bana lemba ma eza perte makasi mpona biso epe perte mpona république démocratique bana biso monde entier mokimo parce que ezali kaka journaliste kinte international eza na bato mosusu bavoyaja bainternet ezala nano te me batika elonge bayebi ye bato baza batika Mindondo pardon batika Mindondo bayebi ye na mosalasala eza na bato ebele mpe ya groupe oyo bakenda mpo to bajoua na ye message moko na baartiste nyonso to baza libanda mpo baotala biso message eza kaka message ya douleur ya pasi oyo toza na yango ma bien que liwa ezali nzela ya biso nyonso omoni baliwa ya bapriske boye eswaka koleka makasi omona parce que ndenge tozwi information que babeti ye masasi ya kindoki wana ndenge toyoki biso toza koconfirme yango te mais soki eza ndenge wana vraiment moto yango mpo asali yango ayebake ye mpe akokende kaka akokende kaka mwana mwasi ya bato aza na famille aza na responsabilité ya makasi surtout na famille biologique na ye vraiment kokende kaka boye donc eza perte makasi tala kaka chaque jour azalaki nango ndenge ni famille kotikala bana oyo batikali baleki oyo batikali baboti oyo batikali vraiment eza perte yango tozobisaka bandeko nyonso mpe baza libanda mboka ke toza na toperdre motu monene na monde na biso monde artistique vraiment bazala na biso ensemble na baniveau nyonso esala biso bien ndenge oyeba vraiment bato baolobama mingi kala mingi te toyuti okufela ye monderi eza nini ezoleka na bacomédien en général qu'est-ce qui se passe au juste to perdara bato kaka boye du jour au lendemain te liwa eza nzela ya biso nyonso nde nalobi liwa nzambe moto alingaki bato badayaka biso kaka po eza ke po toyebani omoni tosalaka mosala oyo bato bayebi biso yango moni baliwa na biso elobamaka mais soki mpe tobi na ntongo totala mpe bamenisio bakufi lelo baza mpe ebele bamécanicien mpe badaye lelo baza ebele bachauffeur mpe badaye lelo baza ebele donc eza nango liwa kaka ezaka baartiste comédien te mutu tout adayaka na voilà